Bonsoir famille. Nazana live. Allô? Na côté déjà. Où ça na sera? Hello famille, partagez, partagez. Bonsoir famille. Bébé Nzamba, bonsoir. Babi Bokota, todo solo na pourquoi le lobo partager, beau partager. Bokota, Bokota. Bonsoir famille, partagez, partagez. Bokota, Bokota, babi lelo eza koyinda. Bonsoir famille, babi Bokota, Bokota. Toyesu na poko lelo to solo comme habitude ne tolbaka ke toye pona ko solo la makambo ezoleka na komite na biso bakwa ngola yo na lobi banda déjà kokotisa batoloba la star aza déjà na ligne. La star aza déjà na ligne bana kokotisa batu to solo la babi bo partager koza égoïste te to partager biso nyonso tout to sala musala moko. Merci beaucoup na bandeko yo bolandi déjà. O bolandaka Mabia Star TV na pesi bino mbote mingi place bozali. Na pesi mbote mingi na bandeko nyonso tout oyo ba s'abonner déjà na chaîne Mabia Star TV. On babi bo s'abonner massivement, Balobi makamba bien eza kuna na kati. Lelo toye karato solo la comme habitude no bakara kitoye mo ko lobe loko makamozo le kana komite na biso bakwa Angola en attendant tozolo babande na banda ko partager déjà babi lelo toye ko solo la lisusu na poko lelo makamozo le kana komite na biso ya bako Angola c'est-à-dire que ba congolais na bangolaise bande ko nanga nazwaki lisolo moko o mama moko apesa nga lisolo asolo nanga alobi Mabia nazana besoin na sura na yo na tepe litoi nanga comme habitude na yoki ndeko mwasi na yoki mama na lobi olobi nini mama na akomi ko expliquer nga alobi Mabia Star soki okoki koloba pona komite so bakwa Angola makambo mibali bazo sala biso apopo ya libala omona komi ke lelo toyoko sola pona libala ba mama ebele ba complain babi koma ba papa baza honorer bango te yango wana bandeko na ngai toye lelo pona ko solola ndenge nini tokozwa idée ndenge nini tokoki kosala na kozala pe ngai moko te na plateau na kozana invité na nga bandeko na nga kozala wana tokosola biso nyonso tout à propos etali makambo na biso pona libala ndeko mwasi ayebisi nga bila star na vandi na mobali na nga batan ebele toza na ye na bana misato me mobali wana ti lelo na na nora ete asala ni geste moko te lokola yo lobaka mwa eloko yango na pesi maloba epa na yo omekoloba mwa eloko na bandeko oyo na bapapa oyo bazosala bamabongo basala effort banore biso bamama yango bandeko na ngai nakozala ngai moko te nakozala na invité na ngai bandeko na ngai tokosola na ye tokosola biso nyonso so ensemble ya kopartage idée ya koloba eloko nini ezokotungisa bamama lokola ye mpe aza papa
akoyeba pe akozala mayele mingi ya korépondre baquestion mingi pamba te invité na bengisi bandeko na ngai nayebi ye très bien alobaka tellement kitoko makasi alobaka tellement très bien bandeko na ngai biso ntu toza ya kosepela yo na biba wana kopartage bonsoir shuga na mboka Congo balobi olia deja bambongo kuna napesi mbote mingi na Christopher Songo sans oublier napesi mbote na Dedi Lenda napesi mbote na ngai na Junior babi Tai l'homme à la taille de Jésus, sans oublier la bibliothèque Moutouna Nzambe, na pesi mbote na na patine na kati mboka France, balobi na sepemi kozala na bino, tozo bana lisolo na biso na biso soki invité na biso azali wana, aza connecté soko yuko benga ngai ekosala moi bien, to bana lisolo na biso pamba te, ta na biso faut to respectera temps, il faut mato respectera temps, invité na biso ko benga biso ekosala biso moi bien. Bandeko na nga bo s'abonner massivement o ayebi ka s'abonner na mte bandeko na nga bo s'abonner babi chaîne eza chaîne moko tolobaka toujours makama malamu chaîne o bêtise ezalaka te parce que place bêtise eza te pourquoi bo ko s'abonner te bo s'abonner bonika place ba finga ka place ba ka makama mabe yo mo biso tozo tonda na eza mingi malamu mingi vraiment te babi bo s'abonner babi chaîne eza chaîne ya bataminene babi ba Willy Church babi Mouyanz International kata Londres baza na kata mabi ya Star TV babi chaîne moko babi balobaka makama be bêtise ezalaka te bêtise ezalaka te yango tozobenga invité na biso na ngonga oyo so akoyi kokota benga na benga ye to banda lisolo na biso na pokwa ya lelo tozobenga invité na biso koko benga biso please. Invité na biso benga biso to bana kosolo la. Toujours m'inviter na biso. Allô, bonsoir papa. Allô, bonsoir. Osa bien? Allô, bonsoir papa. Oui, bonsoir, Mabia Star TV. Na s'appelle sou kozano sou na poka lelo etaki invité na ngai. Ndenge ka tosolola ki tosola makamba libala tellement que olobaka tellement kitoko mingi yango moni na sepelaki tosala émission oyo biso mibale soki okoloba mwa eloko na bakestion na balongo tuna yo soki okoki korépondre bandeko na biso bayeba eloni bakoki kosala pamba te émission na biso mabi ya Star TV tolobaka toujours eloko moto na moto azwa part na ye yango moni tonga tobanda lisolo na biso na yebi te so oza prêt se tokoki kobanda. Oui, nous avons déjà pris Mabia Star, au bandi déjà émission, donc on présentait les téléspectateurs, on est sur Bali Kolanzabiso, on va sujet à émission Ezalini Nipe, invité Nayo Azalina. Yo mo soko présenter et resala bien mo soko ko loba. Ah, yo c'est pas là, c'est présenté. Yeah, yo mo se présenter. OK, bandi ko Bali Kolanda ba nyoso bisika nyoso bazwami oyo abino molobela bino Dadi Ilenda oyo babengaka l'homme en or ou soit Dan Ilenda yende mto azali invité na plateau ya Mabia Star na pokwana lelo. Okoki kopesa mutu moko mbote oyo olingaka mingi na émission na biso. Bon, napesi d'abord Patient Muzingu MZ wana motema ya Nabombi Mwasi. Pardon? Motema ya nalobi napesi mbote na Patient MZ Muzingu. Okay. Napesi mbote wana motema ya bon alobaka kombo na ye motema ya Louange Pembele. Napesi bango mbote bisika oyo bango bazwami mpona kolanda émission na pokona lelo. Merci beaucoup mon frère. Toko wuma ya tela bano tuno de aba question na biso oyebi sija lelo tozolobela mingi pona libala. Pona libala yango moni to bengi so o se présenter à na Mabia Star TV na ba question toza to reposer so ko répondre pona yo libala ezali nini d'abord. Bon, premièrement d'abord libala sengeli batbayeba libala ezali une recommandation tokoloba divine. Donc, mariage ezali acte moko solennel par laquelle un homme et une femme établissent entre eux une union dont les conditions, les effets
dissolution sont régies par le code civil. Donc union oyo ezali établi donc libala là na mokili selon définition ya mokili, mais bibliquement parlant libala ezali une recommandation oyo Bible elobi so otangi même na Genèse omona na Genèse chapitre 2 verset 24 Bible elobi c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à une femme et ils deviendront une seule chair. Merci beaucoup. Donc là, la signification à libala nde yango donc libala ezali union oyo deux personnes basangani yango nde ebengami libala. Merci beaucoup mon frère olobi tellement malamu. Question ya mibale ezali étape ya libala ezali nini pona yo? Étape ya libala ya solo ezali nini epa na yo? Étape ya libala donc question na comprendre question bien essayer de reformuler question bien pour comprendre quelle étape où ils ont ba libala. Parce que na libala tozana ba étape ebele ti. Donc olingo ye ba différence étape où esala ke libala ba benga mo libala c'est ça? Pona yo suko étape nini ezali malamu mingi pona yo na libala? Bon, d'abord libala oyo babengi libala oyo nzambe ali ko recommander bato na bato babali mpona kosekisa nzambe. Premièrement d'abord na ndenge mokili oyo tozali ndenge esalamaka libala babanda d'abord na présentation après présentation toza na prédot après prédot toza na dot après dot toza na mariage civil toza na mariage religieux oyo babengi bénédiction nuptiale. Donc na baétape wana nde yango ezokoforme libala. Donc moto arespecte l'étape wana donc a se présenter apesi asali prédot na ye oyo donc prédot ezali lettre le jour où ozokende kozwa lettre na yo ya kobala ya kokende kopesa dot yango nde babenga prédot. Ok, merci beaucoup papa. Ozo sauter nga mingi to sola moi malembe moi mingi ozo okene tellement vite fait mingi net question ngo répondre nga no me fana poser mais yo lelinga déjà avant se poser nga mais nazo poser yo pona yo étape nini ya libala ezali important pona yo étape ni ya libala ezali important pona yo na 5 étapes oyo utotanga wana nyonso tu pona yo. Bon mariage ezali recommandé ou soit du mariage oyo nzambe a autorisé moto asala eza kaka dot wana nde yango babengi mariage coutumier. Wana mana aza nsima na yo moto asali mariage coutumier adote apesi biloko nyonso na baparent mpo areconnaître ke mwasi oyo epo plutôt bafamille ya mwasi bareconnaître ke mobali oyo azali akoti na famille na bango ezali kaka dot yango babengi mariage coutumier yango nde ezali une recommandation divine. Ok. Wana mana aza nsima na yo parce totali mpe na bible na Genèse Abraham atindi mwana mosala na ye akende kopesa mbongo mpo babalela ye mwana wana vraiment olobi eloko place wana. Naza na question mosusu awa nangi natuna yo mpo na yo olobi nini ba oyo basotaka ba étape eno toli parce que adot asauter étape adot akembala moko na religieux bien akemba moko na mairie mpo na yo olobi nini? Bon, d'abord, pour sauter étape, nayebi te encore expliquer nini ko sauter étape mbala moko okende na mariage religieux devant nzambe eza c'est un péché. Pourquoi na un péché? Parce que libala nyonso oyo omona po okoma na dot obanda no na présentation. Soko osali présentation nde okomi na dot. Ntango nalobi ke libala oyo ezali recommandé na bakrétien ezali dot donc okokende mbala moko te obimi na famille opesi dot mbala moko bayebi yo te non okobanda nao na représentation eza nini ezali ntango okutani na mwasi na yo osolo na mwasi abeti lisolo na bapara na ye ntango abeti lisolo na bapara baza sikoyo na posa bamona motu wana ntango motu wana koya mpona ase présente na bapara yango babengi yango étape ya présentation donc ase présente et pas ma parent ya mwasi et par après ne okokosala dot
kozwa oyo babengi lettre pour les dots. Ntango ozwa lettre wana nde akoprepare babiloko oyo basengi nde akoka kosala dot. Donc mariage esuki wana. Soki olingi nde okoke na civil. Civil ezali mariage ya l'État. Soki osisi na civil nde soki olingi mariage na bino ezala peni na église nde okei na mariage religieux po okezwa une bénédiction nuptiale. Mais ozali obligé kaka te okende na mariage ya église. Parce que soki mbongo eza nango te et pourquoi pas okozala meme na ndako baye na ndako bapaster babeniri libala na yo. Donc ekoleka mpe bongo na libala oyo ezali recommandé bibliquement parlant ezali mariage coutumier. Donc faut yo respecter mariage coutumier pesa eloko epai ya baboti wana mpo bareconnaître oyo tozwa mwasi okende na ye. Mais na ntango okisi babiloko wana te ozwi mwasi otie na ndako wana nde ekomi péché. Ok mpona tuni o question oyo nazwaki lisolo epai ya jeune mama na biso aza na bana misato. Jeune mama wana babota na mobali na ye bana misato me baza na ye ndako moko asali nanu eloko moko te na famille. Siko mobali oyo baza na ye akomi neti prêt alobi akende kosala présentation epai ya famille mobali me baza na bana misato babota déjà basali presque 12 ans. Yango mona otuna ba question oyo epa na yo tellement que le baremo eloko est-ce que eza même importé ta que papa o abotisi déjà moi si bala mi balé mi satu bo vane de anda ku moko est-ce que c'est important mo que nous ko la présentation sur na famille mobile na famille moi si bon monte déjà au ju mona batu sans permission au bani ko botala mona batu o ni ba para wana te kosala présentation mpo bayeba yo eza mabe te. Donc présentation eza ndenge nini ezali comme okomi oza reconnaissant lobi non naobotana mwana bato maintenant nalingi na officialiser eloko oyo nazwaki ya bato nde okoki kokise présente na famille wana mpo osolola na bango oyoka bango balingi nini mpo officialiser makambo vis-à-vis na yo na nzambe na yo wana nde soki okei nde babengaka présentation. Donc okoki kose présenter. Donc et par après okoyoka famille oyo balobi mpo oya sikoyo na étape ya dot wana eza mabe te soki okei kose présenter. Mais soki okei na ndenge moko osala fête ya pambala wana nde eza mabe na sens nini yo okende kosala na sens nini olobi eza mabe te na sens nini ke parce que papa aboti déjà bana misato baume basali déjà ba 12 ans na kati ya ndako mais c'est important okende okangisa akende ake suki oprésente mpo bafamille ya mwasi. Donc se présenter moto oui soki bapara bayebi yo te bayebi ye déjà parce que babote déjà baya misato bayebi ye déjà. Bon là toza na dévolé ya balikamu oyo eza na bato mosusu babota na motu mais bafamille bayebi ye te abotaka nde na motu batozwa ndeti par exemple bato mingi bafanda awa na Europe akozwa mwana mwasi moko bakutanaki soki na metro soki wapi vi ya citation ya mwana mwasi wana abwaki nzoto aye kofanda na mobali po citation na eza ausotoli kaka makambo ne ezaka aza na baproblème mikanda. Donc na kini kuna bayebi yo te ofandaka na mwana na bato maintenant sikoyo okomi na ntango moko olobi no na officialize likambo yango yo oke sikoyo ndeti na kini okende ka mbala moko te okende kodo te non okende na se présenter non ngai nde motu nazomona na bino nazalaka ne na poto nafandaka ne na ye sikoyo na se présenter boyeba ngai epuis nazwa oyo babengi lettre ya dot comme ça nake kose préparer na liste wana mpona kobala mwana na bino wana ka mosusu. Mais ka mosusu ezali motu mosusu mpe azwa mwana bato ya mwasi afandaka na ye akendaka ne mpe na libota wana ayebi na bango mpe na libota wana no motu boye abota na ye wana okende kose présenter lisusu te mpo bayebi yo déjà okokende nde mpo osenga oyo babengi lettre ya dot mpo okende kodote mwana wana eza so na baétape moko te okende kokanga lupango osala fete ya kokanga lupango na motu oboti ne non yo fo osenga liste mbala moko okende kodote mpo okokisa oyo ezali recommandation divine donc na sens wana nazoloba. Ok olobi tellement malamu mingi nena tuna lisusu question oyo bamama basolisaki baexplikaki nga mpo na ka na bango balobi tozomona mingi bapapa bozami na bolembu soki okangeli kaka mwasi lipangu
okomona bolatisi bato baniforme bolue esali monene na ide na yo papa moni kaka ke no libala nde esuki yango wana moso kaka nazwi kaka boye loko na lue esala monene nalatisi bato nga nasuki kaka bongo etake yo papa etake ba jeune couple wana be etake ba jeune papa bazosala bongo présentation atondisi bato ebele epo na yo koloba nde eza présentation ezaka mpona kolue esali monene koleta bato baniforme be ndenge nini. Enseigner d'abord bakayeba tangu tozoloba libala c'est une recommandation divine oyo nzambe ali korekomande donc motu akoki kozwa mwana bato te atia na ndako abota na ye bato oyo nyonso basalaka eloko wana bayebaki baza na masumu parce que yo okoki kozwa mwana mwasi ya bato te obali ye te ozwi ye na ndako yaka tofanda okomi kobota na ye donc devant nzambe c'est un péché donc ntango yo deja oboti na motu ofandi na motu oboti na ye mais à quoi sert okende kosala prédote oyo babenga prédote kanga ntango na motu oboti na ye ko baparent na ye bayebi yo déjà donc wana ezali badepense moko inutile donc eza badepense moko d'abord ezali kohonore baparent ya mwana mwasi te pe ezali kohonore nzambe na biso te en réalité eloko kosala eza nini tellement déjà boboti na ye boza na bana bozali déjà famille malamu nde ohonore mwana wana oyo mata ya parent oyo dote fete wana obino bozosala wana oyo adote wana bobebisi bamongo oyo basale oyo misiki bato baya kolia mais soki bosorganize bobongi fete wana oluka kaka ozwa liste ya dote okokisa kaka oyo famille wana esengi ozwa kaka fete wana oyo osali yakanga lupango komisa mabe eza te donc pour moi ezali badepense mo ezali inutile mpo kaka bamonaka kosali fete mais en réalité yo ozosepela bato ozosepelisa nzambe te c'est ça en fait. Wow. Sikoyo etakela bapapa wana oyebisa bango nini yo etake mwa mobali na ka oyo basalaka biso basi etake yo papa okoloba nini na baacte ya bapapa basalaka bongo. Bon acte wana eza escroquerie pire eza vraiment escroquerie donc eza lokola toyo koescroquer baparent. Wow. On honoré mwana na bango mais en réalité honoré bango te yango monaka il y a des problèmes surtout nous les bantous eza baproblème nini eza kata bafoye na biso omona makambo oyo boye basiaka te omona ntango mosu omona ozokufela bana nyonso wana ezali baconséquence parce que ntango baparent bazokoloba mpona mwana na bango oyo babimisela makila mwana na bango oyo babota mais quelque part yoki ozokosefrene donc conseil nga na kopesa bandeko oyo basala biloko wana bayeba ete baya na sous malédiction parce que okoki kozwa meme lelo ndenge toza kaka boye yo olongo epai na yo oke na magasin moko boye oke kozwa sucre soit biscuit olia baokanga yo pourkua baokanga yo mpo oyibi mpo soki obimisi mbongo sombi oyibi te mais soki oke na baparent obimisi osali dote en réalité ntango tolobaka dote ezali dote ezali kopesa biloko pour ke bapesa yo eloko wana oyo ozoluka yango babengi dote dote eza kaka te te yo okesona na baparent non malamu bazwi mwasi bapesi yo te dote eza kaka te ndenge bato bakanisaka mpo bala mwasi na bamillion non babalaka mwasi na elembo yango bozomona na meme na ntango ya kala bakoko na biso babalaka na elembo lelo dote ekomi spécial bato bakomi koteka bana na bango mais en réalité c'est pas ça donc ezali basigne ntango yo orespecte basigne oyo bafamille basengi même basengi mbongo soki orespecte basigne wana opesi nde okomi sikoyo na privilège ya kozwa mwana mwasi ya bato ya kobota na ye mais ntango ozokobota na ye sans dote osepelisi baparent osepelisi nzambe te vraiment c'est un péché ngai na kosenga bandeko basalaka makambo wana ezali mabe makasi soki bakroiraka na bible te mais bakroire quand même na maloba ya nzambe parce que soki okei ntango obi maloba ya nzambe mpo bamusulman mpe okomona mpe dote eza respecte soki oke na bato babunda omona mpe baza na dote na bango na façon na bango eza respecte donc bref donc nzambe asepelaka tozwa mwana ya motu fo kodote mwana wana ya baparent na ye mpo ozwa motu wana c'est ça. Ok mpo bapapa mosusu nazwi motu mosusu akomeli nga message awa azoloba alobi boye mpo na nini mabala ebele ya poto ekoma ondire bacommerce
ndenge bapara baosenga bafacture yango moni biso mibali tosukaka kaka na présentation tovandisi mwasi na bana misato 5 akovandaka mwa présentation mpo mati baokima facture eleki cher wana message nazotanga moto akomeli ngaa na privé awa naye te soki okoloba nini na question oyo bon wana question wana quelque part baza na raison baa na raison te so na oyebi baa na raison oui makambo azobi eza vrai ezosalama mais eloko sikoyo biso mpe tokoki kozala kosala différence ya eloko wana mpo esalamaka te kati na mwana mobali eza nini ntango omoni deja osengi facture na libota wana omoni facture wana ezali mingi otiki na yo nyonso kotika na yo mais soki ozwi motu wana okomi kobota na ye mais yo nde osali lisumu arrete osali lisumu parce que bible ezokorekomande fo motu abala bible ezorekomande te motu abota e apres abala non yo okoki okenda magasin te napesa exemple ya magasin ozwi eloko okenda na ndako naolia apres akopesa mbo mosima non bakokanga yo moyibi donc salango lokola bongo donc epa fo to respecte nzambe soki omoni ke bafamille wana basengi yo cher mais bafaçon mpe ya kodiscute ezali mais soki omoni esimbi na moto mais otiki na yo nozwa mwana bato no lokola facture eza cher na banda kobota na ye non yo sikoyo olingi osepelisa mwana mwasi wana olingi osepelisa nzambe te opuve mwana mwasi wana nalingi ye fo tofanda na yo mpo nalingi yo mais ozosepelisa nzambe te mieux vaut kosepelisa nzambe ke kosepelisa mwasi oyo ozwi mpo amona oyo danse nde ozalaka na parle nde yo oyebi kobekola bana na yo moko ozoyeba ke ozolia eloko ya niongo non wana eza mabe na miso ya nzambe. Merci beaucoup na question na yo orépondre tellement bien ngai nangi nabakisa lisusu na question oyo papa alobi ke bazokima mingi facture eleki cher soki totali parce que na vie ya Kinshasa na vie ya poto awa différence eza makasi dans le sens que soki totali basali na biso ya poto nga nazosala émission na partir à Londres basali na biso à Londres eza déjà cher mariage moko te ke moto ako soki aloué salle ya $800 bien $1000 ezalaka te mwa ba 3000 ba 4000 koleka pi kutu bamonta wana natika monta moko ya mwase me basali moza ba 5000 sikoyo kele maji sikoyo soki totali bien okomona papa wa okomona pensa ke facture ya libala oyo basombaki pardon facture ya libala oyo basengaki ntango mosusu basengaki mobali wana mosusu basengaki ya mosusu $2000 batie $2000 basengaki naye te soki olandanga na dadi basengi $2000 sikoyo na $2000 oyo basengaki sale na biso na bapoto eza na ba 5000 ekoluka sikoyo famille ya mwasi ekontribue lisusu na mariage ya mwana na bango mpo te balouwe sale baede mobali nga bafacture binga poto awa ekamusanga te mpo bateke na vivre na poto ayebi ke basali na biso ya mariage eza cher keke so batie facture 2000 eza lokolaka eza peke lokola symbole mpo bate so totali 2000 wana na sale ya 5000 omona famille ya mwasi mosusu bapesa mosusu $3000 na maboko sikoyo moi te ke famille ya mwasi ebimi mpe na eloko moko te papa oyo okomenga na sikoyo ozolanda nga wana eza ma raison te ke obotisa mwasi likolo basengaka facture cher soza na poto je suis désolé mpo bate na poto basali eza cher soki famille ya mwasi esengi facture mosusu ya 2000 bopesa eza nango rien mpo bate ntango bozosala fete ya monene famille ya mwasi ekontribuyaka mpe ebele na te so nalobi eloko wana pene olobi eloko mama Mabia Star TV mais eloko ekamwisaka mais comment moto akoki elouwe sale ya $5000 mais azolembana mpo abala libala oyo ya 1500 donc doti na biloko na ye oyo basengi ekosala 1500 mais azolembana kopesa 1500 mpo abala mais azokende kofuta sale ya 5000 ebimi mais mbongo ya kobala na yango ozomona libala ekoma na mo plaisir bato bayebi biso sanse ya libala te bato bazobala kaka mpona concurrence lokola moninga abalaki danse nga mpe nabala danse oke pete ya libala eza yango te image ya libala epai ya nzambe eza yango te eza yango te lelo libala ekosalama kaka te ndenge tomonaka kaka no fo kotambola kaka na limousine ifo oloye basali moko ya $12000 mpo bamona yo danse balobi ya soso aliaka eloko ekoki na ngombo na ye yango ozomona meme proverbe moko baloba na anglais mbuaka lunzila na mfumu andi mfitikila dinga donc yo ozosala eloko moko boye mpo osala yango omona suka nango ekosimba nango te omona suka nango ekosimba te mpo
ça le moko boy le wa net concurrence le wa moninga bali na tefona bala le wa ya le sa le wana ngala le sa mo ko le ka sa le wana or que le ko ma na même église au sambelaka so besoin de la salle ko pour ça même salle ya église na bino mariage le kina mon église ou soit même na parcelle moko boy ko sengi mariage ko le kana même na parcelle wana bo décorer mo si fait ça bien et mariage le kina mo mais pourquoi ko louer salle moko ba 12 000 ba 10 000 mais ozoko lemba na yo moko kaka mpona kofuta kaka mariage oyo basengi kaka soki dote basengi kaka 1200 euros ozoko lemba nango donc quelque part eza volonté ya motu donc motu azokobala mpo approuve bato me motu azobala te mpona kokosa oyo ezali recommandation divine donc c'est ça biloko tokomona na poto mama. Merci beaucoup papa oloba telema eloko mingi nazosepa ndenge ozoloba ebongo bapapa oyo bavandi na bamama ntango molai baza na bango bana 5 papa eloko nazoyebi biso tomona yango mpe toyoka bana 5-6 asala ata eloko moko te ni kanga lipangu ni soki mpe fungola lipangu asala te eloko moko te etaki yo papa okoyebisa bapapa na nini etaki bavandi na mwasi aboteli ye bana mwasi ariske vi na ye mobima aboti ne bana comme ça ngaka kufa na mpasa kobota mais akangi motema avandi na libala wana etaki yo papa okoyebisa bapapa na nini oyo bavandisa bamama ntango molai banoraka bango te. Bon omoni soki omoni mobali afandi na mwasi ntango molai aboti na ye 5 enfants 6 7 azolinga kobala mpo mwasi wana ata alingi ye te alingi ye te parce que moto alingi moto oyo afandi na ndako apesa ye honneur na mariage ntango tozoloba mariage na kati ya mariage tozomona honneur na kati ya mariage tozomona honneur donc moto okoma kofanda na moto moko boye na olingi kohonore ye te donc bato wana sikoyo bayebaka ke baotambola na masumu omona le même bato wana azokofinga bandumba tala ndumba oyo tala oyo amoni mwana mwasi bato ta ndenge azolata tala ndumba oyo mais ye azobosana ye azofinga motu ndumba nazobosana ye mpaza ndumba mpo ye azosala apesa kindumba mpo ezali ekobo nde babenga lingala ekobo ye azokosala kindumba wana ekobo azokosala lokola azokoboya honore mwana mwasi wana aboti ne basi ebele donc aza na péché aza na kindumba mwana nde tokobenga yango wana bamona te ondireke bon lokola toboti na biso tosala deja famille nakoki honore so mwana mwasi wana te parce que toboti non bandeko bayeba nde baza na kindumba même obeta 40 ans même okoki 60 ans na mariage obala mwana mwasi wana te donc ozokotambola kindumba en réalité ozali ndumba kombo tokobengo ya mwana ozali ndumba ya mokolo sikoyo ba 50 ans 60 ans na mama bato akata ndako mohonorake toza ndumba c'est ça le nom qui convient. na mwasi mutu mwasi akoyo message alobi eske soki obali opesi dot na famille ya mwasi eske eza vraiment important ya komema mwasi ti na libala ya église. Bon soki mutu apesi dot na famille ya mwasi eza important te komema na église eza important te parce que il parle dans la Bible tokomona ke mariage religieux oyo tobengaka eza biblique non eza biblique te okolukelanga verset moko te na bible eza biblique non eza biblique te soki tosalaka yango biso bachrétien tosalaka yango pourquoi ezali enseignement tosalaka yango mpona koteya bato kolakisa bato non kohonore motu oyo ozwi na libota ya bato eza honneur ezongaa epai na nzambe eza enseignement et deuxièmement pourquoi tosala yango mpona kokende kozwa bénédiction napesa exemple moko banal lelo oboti mwana na yo ntango oboti mwana pourquoi toyaka na mwana wana ya bebe na église mpo toprésente na église toyaka na mwana bebe na église toprésente na église mpona kozwa bénédiction donc bapate na nzambe babondela mpona mwana wana mpo vi na ye ezala vie moko meilleure dans le futur c'est la même chose oye na église mpo babondela mpona libala na bino mpo libala wana nzambe abomba yango na makila na ye c'est juste ça mais eza kaka recommandation te ke bato bazwaka libala bake kosala yango na église yango nalobaki soki omoni ke oza na difficulté ou soit olingi na yo bageste wana te ya kobenir libala na yo na église eloko nini okosala obengi bapaster meme na ndako na yo baye babondeli yo bofukami babenir libala na bino bobandi libala na bino opose calmement eza lisumu moko te mais nakolobaki bato oyo bakanisaka ke
ah non nga nalinga kilo nalingi bafete bamona nga na église babimbo non eza biblique te baoyo basalaka yango na baoyo basalaka yango te eza lisumu te eza nango kaka ndenge moko na eloko eza utile yango emonaka ntango moto alingi kolia alingi kobenir bilei na ye epai ya nzambe nzambe apesa peti nzambe apambola bandeko mosusu mpe te bazwa balia lokola nga c'est la même chose naye na libala na ngai na église baza komona biso mpe tobala omoni kobala konore bo eza malamu nzambe alingi bo c'est juste eza enseignement mais eza lisumu te ok na mosusu kesa mosusu mutu so akomi alobi ebongo bacouple oyo bazalaka bapesi asali ata présentation te ni dot akembala moko na église ya paster na ye paster na bango mpe apamboli libala wana bolobi nini mpo na ngo bon soki omoni paster apamboli libala bongo paster wana mpe ayebi bible te donc paster wana ye mpe bandimi mpe te abala parce que moto abala ayebi sens ya libala moto atanga bible ayebi ntina ya dot eloko ya liboso akosala ntango moto alingi kobala na bato bapaster oyo barespectaka bible aosala nini aosolola na libota wana afandisi le deux personnes mwasi na mobali aotuna bango estce bino bapara bayebi bino oui bapara bayebi biso estce bodotaki na libala borespectaki oyo ezali dot ya na libota wana oyo torespectaki nde paster akoverifie information wana eza information moko vrai mpo ye sikoyo azwa bonsomi ya komamba bango na buku ya kobeniri bango na église mais soki paster asali baétude wana te uso asali barecherche wana te mpona koyeba ke bato oyo bapesaki dot ye abeniri bato wana e par après ezalaki yango te donc paster aza dans le faux donc eloko akosala paster faut avérifie bainformation il s'agit ya kokoma même na mabota na bango mibale akoma avérifie bainformation na yango aya kobeniri libota wana ça se passe comme ça pour que paster aza na confusion te ok merci beaucoup mon frère tozokoma vraiment na nsuka na émission na biso etaki yo papa eloko nini okoyebisa bandeko no mibali mpona mariage mpona kotia mwasi mpona kopesa mwasi valeur na ye pamba te mwasi nyonso to alingaka mobali ahonore ye mwasi nyonso alingaka mobali apesa mwa eloko na famille na ye ke bavanda kaka boye malgré tout na vie ya poto basi bakoma bango bafaiblesse moko bonga mpe na comprenaka te omona mwasi avandi babala ete nini te abujaka mpe mobali te eloko moko te etaki yo papa okoki koloba nini be koencourage papa nini na poko lola na émission avandi na mama batamula ye asala eta mwa eloko moko te okoencourage bango na nini na poko ya lelo bon merci mama biestar bandeko nyonso bali kolanda biso bisika nyonso bazwami bayeba ete libala ezali recommandation divine libala ezali eloko ya kosakana te bamekaka eloko te soki okoki te donc moto abalaka azali moto oyo azali matire moto oyo akoki nde moto oyo akoki kobala yango ozomona mabala mingi ezopanzana piko mabala ezopanzana parce que maturité yali te moto amoni kaka lokola ndeko wana bali nga mpe nakende kobala mpo ndeko wana bali mais azobosana na kati ya libala fo osiporte nyonso yango balobaka na libala tozali na bonheur na kati ya libala tozali mpe na le pire na kati ya libala mais sikoyo na moto aza mature aza moto oyo akoyeba kodifferencie babiloko wana mpo epousse moto na divorce te mais bandeko bayebaka eloko babengi divorce ezali péché bible elobi moto oyo akodivorce moto wana abala lisusu te ou soit ndima divorce obala lisusu te mais kondima te odivorce mpo okende kobala lisusu wana ekomi péché bibliquement parlant soki omoni paster moko abalaka adivorce abali c'est un péché nde abala te abalaka te abotaka na motu aboyi motu wana mpo azali dans le péché abali officiellement ala ça va donc conseil onga na kopesa bandeko bayeba ntango olingi kosangaje na likambo moko oyo batali libala eza likambo moko kozwa yango léger te eza likambo moko ya maseki te libala esengaka dialogue ezala parce que moto oyo olingi oyo prétendre obala moto wana afin d'abord bokoma siko na étape ya dote fo bino mibale boyokana malamu
ezali libala ezali lokola contrat oyo bosigné parce que fo bato bayeba kete biso tosigna contrat na jésus contrat biso tosigna na jésus makila oyo epetola biso nde yango moto ezosala ke elimisa masumu na biso mpe un jour tozala bato oyo tozali digne mpona kohérite royaume de cieux contrat na biso ezali tondimela yesu yango wana contrat na biso moto andimi yesu aza na akse ya kosala ya kokota bokonza likolo soki mpe obali motu ezali contrat oyo osinye na motu oyo obali na yeba lokolo osinye contrat na motu wana okoki koboya motu wana te okende ntina suka donc eza contrat contrat fo ezala respecte yango ozomona nalobaki na mariage mariage toa na deux étapes oyo ezali étape mo majeure ezali mariage civil na mariage dot ezali mariage ezali recommandation divine ezali mariage ya nzambe yango wana na kati na mariage nuptial oyo toloba bénédiction de l'église to bazoreconnaître motu asali dot yango bazobénir ye mpo nzambe atia maboko. Ok, merci beaucoup. biloko wana esengeli motu arespecte yango po donc ozala motu moko oza na limemia vis-à-vis na yo na nzambe. Merci beaucoup mon frère. Et na biso me komi koshite bon okoloba nini na ba jeune fille oyo ba surtout na poto zomona ngo mingi mona jeune fille aza na famille na ye awa na poto awa quelque soit aza papa boti ete be mama boti ete omona okutana mobali moko boye olie encourager mobali wana opesa dot yembala moko amemie na étape musika bakeni ka la mairie donc ba suka ka na mairie yo ko ba jeune fille wana nini eta que yo papa mais ba jeune fille wana bayeba papa nyonso abotaka mwana na ye mpo mwana azala honore donc ntango babalaka nazongi lisusu babalaka baparent babalisaka mwana te mpo bazwa momo me babalisaka mwana mpo na sine ye oza na baparent koma okoki kobanda mpa baparent na yo toso te mbala moko oke na mariage civil me baparent bali eloko moko te baparent osali sine moko te mpa baparent c'est un péché to bandeko basalaka biloko wana batika bazowumela na masumu yango ozomona kaka meme na bacouple wana ya toujours des problèmes pourtant baparent na bango bazoloba ekozalaka na makambo eloko marché te oui ekomarché te mpo baparent bali banzambe ya se donc fo banana kohonore na baparent wana basepelisa bango mpo babota mwana na bango pamba te mpo yo ozwa ye ya ofele okende nde na mairie na mairie bosuki wana ondire eloko yango basalelaka yo kaka balekaka te mpasi ozwi sakana nango ndenge olingi eza masumu nango eza bandeko wana batika makambo wana mpo bazotemele dans le péché. Ok, merci beaucoup mon frère tokomi tellement na suka olobi nini na bandeko oyo balandaka Mabia Star TV pa na chaîne na biso Mabia Star TV encourager bandeko nini pa na chaîne na biso. Bon osenga mpena bandeko nyonso balanda Mabia Star TV oyo mpenza ezali chaîne moko kitoko Mabia Star TV na YouTube bandeko nyonso ngao basabone te basabone masolo ya kitoko ebetama awa vraiment topesa ndeko mwasi chance wana akende liboso kwa donc nzambe apambola yo nzambe mpe apambola bandeko nyonso oyo bazwaki ntan na bango ya kolandela émission kitoko na intervention na bino ya Dadi Ilenda l'homme en or Dan Ilenda l'homme oyo ya bino yeyo napesi bino bambote bisika nyonso bozwami patient MZ Muzingu bambote mingi bisika bozali louange pembele bambote mingi esika ozali kaka bwaka te wana kaka bango mibale kaka nde na bwaka wana petit frère propre oyo natikela libele nzambe apambola bisika ali. Merci beaucoup mon frère tokomi na biso mbala nsima na émission mosusu bato basepeli question kolobaki kitoko nasi tokoleka lisusu ya kodevelope ndenge nini bacouple bazopotana na bandako tokoleka toujours na Mabia Star TV ya kosolo na nasi tokobengiso mpe neti invité kaka mpo oloba mwa eloko te moko olobaka bien. Merci Mabia Star nzambe apambola yo libota mokimba. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bye bye. Bye. Merci beaucoup na balandi nyonso tu balandi émission ya Mabia Star TV. Merci na bandeko bozalaki na line. Merci na bandeko bakolanda émission na sima babi nzamba lola sabinu bolamu babi s'abonner massivement na chaîne ya Mabia Star TV. Babi makamabia ezali ba seigneur ezakuna Mabia Star ko bete me ba seigneur ezakuna ko lamba nyonso tu ezali to kolobela na kata Mabia Star TV. Tikete nzamba lola sabinu bolamu soki nzambe ayelo na butete to komona na mkolo
mikolo zo apona ngosala so émission na biso soki bi kozala lisolo moko okoki kosunga comité so bakwa Angola okoki toujours kocontacte nga na Facebook nango komelinga opesanga lisolo po tosolola oyo ekoki kosunga biso na comité so bakwa Angola comité bakwa Angola ezali biso bakongolais bangolais tozaka biso nyonso tu moto moko. Merci beaucoup famille nzamba lola sa bino bolamu tomoneni balasima. Merci beaucoup na bamore nanga bamoreuse nanga nzamba lola sa bino bolamu. Bye bye.